Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous te louons, nous te louons. Nous te louons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'exaltons, nous t'exaltons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'exaltons, nous t'exaltons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous te louons, nous te louons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous te louons, nous te louons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Ambenangai na pesa yoninge, ambenangai na pesa yoni, wenangai na pesa yoninge, ambenangai na pesa yoni, ronangai na pesa yoninge, ambenangai na pesa yoni, wenangai na pesa yoninge, ya wenangai na pesa, na pesi yo motema nanga, benangai na pesa yoni, wenangai na pesa yoninge, ya wenangai na pesa yoni, ronangai na pesa yoninge, ya wenangai na pesa yoni, ronangai na pesa yoninge, ya wenangai na pesa yoni, wenangai na pesa yoninge, ya wenangai na pesa yoni, wenangai na pesa yoninge, ya wenangai na pesa, na pesi yo bapasi nanga, ya wenangai na pesa yoni, ronangai na pesa yoninge, ya wenangai na pesa yoni, ronangai na pesa yoninge, ya wenangai na pesa yoni, wenangai na pesa yoninge, ya wenangai na pesa yoni. Oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, et tu es, oh mon Dieu, et tu es bon pour moi, tu es, oh mon Dieu, et tu es bon, oh mon Dieu, et bon, mon Dieu, et tu es bon pour moi, tu es bon, oh mon Dieu, et tu es bon, mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, et tu es bon pour moi, tu es bon. Il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, alléluia, 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 il m'a sauvé, alléluia, 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 il m'a béni, oh, il m'a béni, oh, il m'a béni, alléluia, 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 il m'a béni, alléluia, oh, les rois des rois, les rois des rois, les rois des rois, oh, les rois des rois, les rois des rois, alléluia, alléluia, les rois des rois, alléluia. Oh Jésus le roi des rois, oh alléluia, oh Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh Jésus elle est tout puissant, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus est le bon berger, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pourquoi n'est pas t'exalter, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pourquoi n'est pas t'adorer, alléluia,
Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas t'acclamer? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, pourquoi ne pas t'acclamer? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclamons le Seigneur ce soir, acclamons-le. Il est vivant, il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Alléluia, bénissons son nom, le Dieu qui nous a protégés. Alléluia, alléluia, il nous a donné ce moment favorable. Peut-être tout mon amour, peut-être mon amour, Oyasika, Kombonaye et Kumama, Kombonaye et Sanjurama, Mosantu, Zambia, Bomodanga, Tokyote, Nasina Koma Mikua, Bandakala. Mena bolingo na yo nazana bomo na bolingo na yo papa na ye Seigneur nazali na viti mukolo alelo ebele na kotami na bango kutu libu moko bazaka sus na bomo ite ebele na tanga na bango bazaka sus en vite ebele na kola na bango bazaka sus na bomo ite. Alléluia, papa, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Nekobondela, sois reconnaissant envers ces Dieu qui nous a protégés. Tanguyo Zalina Baboti na yonyo sombale, mais bamsusu, bakoli kutu, baebi kutu, baboti, te bamona bangote, bamsusu, hazanan mwana muke, 6 ans, 9 ans. Alléluia, boti bakenda, yango kumisan zambe. Alléluia, me sens na lola, na commission pour na banana, na commission pour na famille, na commission pour na mbula oyasika, que ton nom soit loué. Merci pour na combattre au batelinga, Seigneur mbula oyeleki, au commission na yesu mbula sika. Encore une fois, Seigneur, mbula o na maboko na yo, batela, lolengo bateli, na mbula oyeleki, batela na yesu, batela pe yesu communauté oyon zombe tata, kombo na yo ekumama. Tombo na yo et sanjulama, papa, gloire na yo et monisama, que ton règne vienne, Seigneur, na année 2024, alléluia, yonde au règne, papa, yonde au monisama, zombe tata, gloire na yo et c'est manifesté parce que tu es Dieu, alléluia, papa, koti kabisote, alléluia, zombe tata, me sentu, zombe na boma, on va te malamu, zombe na boma, na kombo na yo. Alléluia, ekumama. Alléluia, obattre la susumbula, zombe tata. Obattre la vision, zombe na bikamwa. Zombe na nguya nyonso. Soki na yote, nanani mususu zombo. Alléluia, obattre malamu. Battre la susu, biso na mbula, que ton règne vienne. Apambula, kaka volonté na yo salema. Volonté ya kanje salema te, kaka volonté na yo zombe tata. Élément musantu na lola. Élément zombe na bomba. Élément zombe n'enguya nyonso, ce qui est pas inayote Seigneur, et pas yanani mususu, oh tu kangaite papa, oh Seigneur notre Dieu, notre tradition, Seigneur ministère, oh, la tradition communauté, oh peuple na battre la vie sur zombe. Et Seigneur, yonde régner que seule ta volonté est salement. Nambula oh volonté à kanje salement te, kaka volonté na yo Seigneur. Kaka volonté na yo, papa bundela biso bitumba 2024. Sembola loboko na yo Seigneur, que ta main soit élevée, combat tous ceux qui vont nous combattre cette année, au nom puissant de Jésus, combat le Seigneur, alléluia, baby sami sala nyonso, ya monde, ya ténèbres, va programme nyonso, bien-aimé dans le Seigneur, toujours baby sa o nyonso, monde ya ténèbres, c'est bon ici contre bon mon abisso, contre ma finance, contre ma nanabisso, contre ma famille, toujours baby sa, nyonso ya Satan, il est écrit que le Fils de Dieu a apparu, afin de détruire les œuvres du diable. Baby Sami Salagnon, serment des ténèbres, Yamboula, au nom de Jésus. Et Moukano à Satan, Eko Kisama, Atamu Kete, Misalana Enyonso, Nabandaku Nabiso, Naban santé Nabiso, Naba finance Nabiso, Naba Fongi Nabiso, to Baby Signonso, Bajandana Enyonso, to détruire Yango. Le Seigneur nous a déjà donné le pouvoir. Allez, tout se prendre en charge et bien mettre dans le Seigneur, activer mode combat spirituel. Alléluia. Car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant
qu'il dévorera, alléluia, dévorer yote, qu'on a dévoré banana yote, bebisa misala na nyonso contre banana yo, bebisa misala na nyonso contre, alléluia, contre vina yo, au nom puissant contre du banana yo, contre nyonso monde ya ténèbres et Dieu, bosoto bebisa nyonso, au nom puissant de Jésus, œuvre nyonso mungura. Cher Saint-Esprit, exerce nos mains au combat, nos doigts à la bataille. Alléluia, papa. Télévisanga na prière. Télévisanga na kokamba peuple na yo. Télévisa peuple oyo nzambe tata. Basala malemba te, basala ya kolala te. La musa biso. Molimo santu na nzambe. Alléluia, que ton feu brûle en nous, Seigneur. Alléluia, Seigneur, tozala en feu pour toi. Et ministère otozala na moto pona yo. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, toujours à tous les longas, en 2024, alléluia, il est écrit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tous les longas, au nom de Jésus, elonga banana, elonga nanga, elonga na nyonso na kosala, et les chèques anesikate, malades anesikate, koufa anesikate, tous les longas, ikolo ya Satan, ikolo ba démon nyonso, ikolo ya puissance nyonso ya ténèbres, à tous les longas, au nom puissant de Jésus, tous les longas, na kombo na Yesu Kristo, alléluia, alléluia. Alléluia, tiki le reste ya programme na biso na boko na nzambe et kolo azali sus na biso na poko alelo au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, pourquoi on a boko na ba poko nyonso ya 2024 on a boko na yo. Seigneur mimonisa telemisa biso nzambe tata na kombo na Yesu comme on a mené na yo na poko alelo au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Il est le roi de roi, le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi de roi, Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi de roi, le Seigneur de Seigneur. Azali nzambe unene akotika biso te akobosana biso te ndeko nanga yango nde tokangama na 2024 oyo tomona monene na nzambe yango nde telema sala nzambe lolenge nano osalela ye te ndeko nanga na mikro ya pokwa lelo ezali mosali na bino papa Philippe nazali awa ete pokwa nyonso tokutana soki nano osabone te ndeko nanga yango s'abonner, bo liker, bo partager, tout travailler ensemble dans le ministère de Konanga. Seigneur a le été d'abord servez-moi et na simande na ko pambola yo. Yango de Konanga ce ko servir nzambe na ko bondela na ko partager na ba finance na yo ete esala nzambe nzambe akobosa na yo atamkete de Konanga. Yango de ya tosal l'ensemble biso nyonso to invité pe bato susu afin que baya bo de la mingi pe ponanga de kolanga soki na no s'abonner na yo bo partager deko alléluia tango sali ko ya eloko liboso bo like bien aimé to ko si sa kit na biso testant sans que to tanga maloba na nzambe to ko tanga maloba na nzambe nasima to ko kota susu na prière ya combat avant était to kende kolala Yamonde zala pré comme moment était toka maloba na nzambe. Ennemi dans le Seigneur to comme moment ya poka diloba na nzambe diloba na bomo diloba oesala ezali komona na ezali komona na te diloba na nguya esengel ete olinga diloba na nzambe to ko lingi diloba na nzambe te olingi nzambe te dekonanga. Kolala te, bien-aimé dans le Seigneur, tango yango de o diable a sepe la kamingi pote ala sayo pote asayo na distraction
Vous comprenez car dans ma Bible, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Foi et yakana prière, mais foi et yakana auto zaliko yoka yangode, zaliko kamba batu oyoke, matoi na bango ezalia kofungwa mankolo fongo la peuple oyo matoi, bayoka yo na molimo. Oh Seigneur, alléluia. Ndekoranga yangonde diable soki alalisi opongi okoyeba ba droit na yote okoyeba ba devoir na yote en tant que mwana na ensemble pe tozali na ba limite na biso en tant que bana na ensemble tozali na ba ligne rouge à ne pas franchir ndenge tozali komona yango na ba station ya ba métro ya ba train qu'il y a la ligne rouge à ne pas franchir ce que au franchir yango au commis na place que eux bakoki kosi au contrôler yo est-ce que j'en a titre de voyage na yo les konanga en tant que ba chrétien et ça na makamsu toko kolobate ça na makamsu toko kosalate et tokoma et ensemble pourquoi lelo kolalate bien aimé dans le Seigneur. Il obande mutu sala nyonso il obande mutu sala ki liboso ya nyonso avant likolo pese ezala il n'y avait que la parole était Dieu et il est venu habiter au milieu de nous et il y a qui commis ça là et comment mutu yangonde l'enseignement du sous ya doctrine fondamentale yango des paroles oui sala ki ebandeli non zombe parole oui sala ki zombe yango de mutu eya kokoma pe Christ yango de kokoma ke Jésus okotanga yango namukanda ya Jean chapitre 1 banda verset 1 tina verset 14 okomona makambo nazali koloba nazali ko inventer et le côté bien-aimé dans le Seigneur mato ina yo molimo efungwa maka pe nazana posa ya bato oke nyonso zoyoka ezali pete otango na misala mais totango na no namukanda ya Jacques chapitre 1 verset 22 et le bini ngayangani tende konanga yoka na mukanda ya Jacques chapitre 1 verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Non, bien aimé dans le Seigneur. Yango ezali parenthèse na pourquoi lelo poete na yebisa yoke vie chrétienne ezalaka engagement. Si tu ne t'es pas encore engagé, donc aux anonymosika na nzambe ndekolonga yango nde Bible elobi na ngai ete tocha maloba oyo nyonso tozali koyoka en pratique. Je veux de pratiquants ba vrai combattant bato oke ba s'engager ba amoureux de Dieu ba mi pesa pour makambo nzambe ndeko na ngai soki ozali engagé dans une société okobanda kokende musala yo olingi te me okobanda kokende musala oyo bango bakolo musala balingi okobanda kosala oyo olingi te bango bakotiela yo keno okotravaille 8 heures par jour okotravaille 4 heures par jour ndeko na ngai okokoloba te ke non ngai ndenge naza boye nafandaka mosika nakobanda kokoma retard po comprendre ngai makambo ya kocomprendre eza te ou bien osigné te moko ya raison oyo eke bato mingi bazali koéchouer sur le plan spirituel mpo na nini basengagea te basigna contrat te na Jésus Christ bose borne kaka na koyoka te me botya maloba oyo na misala alleluya bomikosaka bino moko te ozosala kaka boye okomi kodéfendre péché okomi koloba il faut kaka boye te po ezokende kaka ndenge yo olingeli non makambo ya nzambe ekokolinga ndenge yo olingeli te ezala priere oya ina bandeli namona makambo bapriere mikuse wana bapriere milai wana awa okoya il faut tosa kaka ndenge ezali soki eza milai olandi soki eza mikuse olandi mais soki ke okomi ke yo moko okomi kokomanda yango yaya osengagea te awa ezali makambo ya nzambe batya mosali na ye atya makambo ndenge ezali yo ya kopesa baordre non ou bien otosi te dekolanga yango linga liloba na nzambe tosa maloba na nzambe tya maloba na nzambe na misala yango nde okomona monene na nzambe
baye nyonso bazali kotosa maloba na nzambe te yaya ata osali jeune ya 1000 jours baprincipe ya nzambe eza bongo automatisme spirituel ekodéclenche nango te po ete oza nano moto ya motema mabe moto ya pite oza nano moto ya kanda oza nano moto ya makambo mabe nyonso wana nano otika yango te me na pokwa lelo bien-aimé dans le Seigneur tozotanga lisusu maloba na nzambe po ete na réveille esprit na po ete na réveille yo olamuka ndeko na nga. La fin dernière totangaki na mukanda ya Apocalypse chapitre 12 verset 11 et l'objet était ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Balongaki ndekodanga na pourquoi lelo tozobakisa verset 12 Apocalypse chapitre 12 verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer, car le diable descend du vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Bitumba et bimana dikolo. Nako zongele watambala boni. Okansate que moi kondima na yomuke wana que diable akobundisaka yote. Mikosa nazali ko former, nazali ko encadrer bateau ok pobo la muka la pourquoi lelo bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Mode méchant, alléluia. Mode méchant, mode combat spirituel, alléluia. Activer mode combat spirituel, mode méchant, asigna bitumba na likolo yonde akobanga yote ndikonanga akobanga yote. Biblia elobi na mukanda ototi kotanga tozongela mamuke na verset 11 balobi ke ils l'ont vaincu à cause du sang et la victoire ekoya ndenge ni soki bitumba ezalaki te. Jamais na ma vie bakobenga ke olongi obien oza na victoire na nini elikoloba bien-aimé dans le Seigneur. Dans ce lelo ozali na o babengaka na armée ke akalmi oza mwa kimi ezali yala obosana te ke non lobi akoki kobundisa yo lobi akobundisa kaka ndeko na nga yango nde akalmi ekokozala okomona ke makambo ezokende bien lelo ezokende bien lobi ndeko na nga me nazoforme bato oke il faut se préparer que tango komona ke bandi koyinda telemi me kozela te ke eyinda anazoya na pokwa lelo mpona koyebisa oke ezala méchant activé mode combat spirituel que l'homme qui na tongo adorer Nzambe mais ozotambola baprière nzela méchant ozomona anomalie moko na vie ozomona banégativité moko na vie et obanda komilela te mais otelemi kaka ke non au nom de Jésus otelemeli yango obandi kobundisa yango maladi obundisi yango likambo ata likambo nano esalemi te nano moni likambo te mpo ezali makambo spirituel mpo ntango ekosalema miso na ekomona te me baconséquence yango nde tozomona na nzoto ou bien kufa ou bien maladie ou bien accident olomuki na tongo ou bien ozobondela kobuka baevre nyonso ya diable nazodétruire nyonso ndeko na ngai balongaki kuna ezalaki te koswana me bitumba ebimaki likolo babundaki ndeko oyanga. Maintenant pourquoi lelo bien-aimé dans le Seigneur yoka siko tango bitumba ebimi balongi yaya tango kolonga yango nde kimia ekopesa melalo okolonga oboti omoni bana na yo okomi kosepela okolonga obali omoni okomi kosepela na nsima yango nde conséquence ya bitumba spirituel yango nde tozomona lelo baange kuna na likolo. Biblia elobi ke c'est pourquoi réjouissez-vous cieux bino bato ya likolo bosepela et vous qui habitez dans le ciel. Oyo bazalaki na likolo bazalaki na impasse bazalaki na pasi mingi po ete moto wana abimisa bitumba po ete azalaki makambo oyo mosusu baverset mosusu oyo totangaki elobi l'accusateur de nos frères c'est lui qui les accusait jour et nuit. Alléluia. Mais
likolo basepeli me batali na mokili mawe na mokili pe na mai bato soki esalaki nini yango nde akende kosala quartier général na se ya mai wana bibale minene wana ezalaka bilima wana ezali baesprit nyonso wana babwaka bango na se. Alléluia. Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Pourquoi lelo na lingi koyebisa moto moko mpona colère kanda makasi au diable azaka nango, et surtout biso ote toboya ye tosimba nzambe tolanda nzambe azaka na kanda makasi ayebisa pere kuna na likolo ke ndenge nazokende boye bango nyonso bakoadore kaka nga. Mais aya komona ke Philippe moko boye alobi ke waya eloba batu ya mokili ngai nzambe kaka yango nde azalaka na kanda na yo makasi, azalaka na kanda na biso makasi. Ndeko oyanga telema na losambo soki otelemi te ndeko na nga aye na kanda makasi wana ke makambo esimba te ebonga te ke tofukamela ye ke esimba te tokufa tolanda kaka ye ntango kondima oyo tondimela nzambe yango nde mutu ememela biso ngambo mosusu surtout mpona basantu oyo babangaka nzambe azolobela te ke baoyo baza nano kati na masumu. Non, bien aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es là? Mais bayokeli biso maka me biso moko tomiyokela kutu ata maka te bima kati na masumu, bima kati na kotonga, bima kati na motema mabe ndeko na nga kota na esprit ete obanda kobunda mpona bana na yo, obanda kobunda mpona vie na yo, mpona sécurité na yo, mpona mobali na yo, mpona mwasi na yo ndeko na nga ndeko na nga. Yango nde tozala yakola moka na molimo bana bali bakende kolala obondeli mpona bango, bali bakende classe obondeli mpona bango, ozobondela mpona famille na yo, ozobondela mpona mwasi na yo, ozobondela mpona mobali na yo ndeko na nga. Soki to adopte attitude wana ndeko na nga ya méchant ya combat spirituel elonga ezali yango. Pourquoi lelo bien-aimé dans le Seigneur naye mpona koyebisa yo ke likolo calme kota kuna kimi ekota, car l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait jour et nuit, il a été précipité sur la terre. Yango ayako kanga mamamai akanga baba famille apanza liwa epai makambula ya lolenge na lolenge ekolanga yango kanda na ayela yango wana. C'est tout bato oke bazala ba étoile yango de fotango zo bondela pona étoile na yo, pona étoile ya bana na yo, bondela pona étoile ya famille na yo. Babi bazana ba étoile ya minene wana abundi saka bango ke non esimba te tant que toi boba bango bien avant ou bien amena bango na banzela mabe ya mobulu ete bamona loboko na nzambe te. Bien maintenant le Seigneur n'a pourquoi lelo tozokende kaka na combat spirituel. Le combat spirituel est réel. Le combat spirituel est une réalité. Akite na biso na kanda, azana kanda makasi ndeko nanga, me biso moko distraction sur distraction. Ozomona metango komona ke likama nene yelio yango de makamso ezosala makati na bafamille biso bananza tozoko couvrir bafamille na biso te nzamba kotuna yo bien dans le Seigneur. Et les minutes na biso ya exhortation et coquille mais na Luc chapitre 10 verset 19 na Bible nanga ekomi boye. Est-ce que yo peut ça na Bible? Est-ce que so somba déjà Bible? Ko se borne kana koyoka yango na ozoyoka ke somba Bible osombi ozoyoka ba change batika motema mabe otiki motema mabe na bajoro alata kitoko awa ondi makudu kete kenchor. Alléluia. Tozo vivre na bango tozo dia na bango toza na bango tobote na bango na famille. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Regardez, verset toko bonde la nango na pourquoi lelo tango le bike a péché son pouvoir et il ko ba kanga ndenge zalwa makambo ngana yebisa bino tango nyo
nous les serviteurs, nous n'avons pas un hyper Saint-Esprit et vous avez le moindre Saint-Esprit. Non, nous avons tous le même Saint-Esprit. Ok, yope au gangi, au bengani milieu mabe, au bengani malade, au bondel pona muto malade, et dans la yomoko mi bondel pona yomoko Seigneur, malade du makaki nanga, ozu mafuta, et Seigneur, au bondel pona mafuta, Seigneur, n'a pas dit comme de mafuta, oh, et onction, il y a guérison, alléluia, il faut que la sebino nyonso de konanga, a ezala mana, même maboko na yona ezala ya malam. Ceux qui osent maboko malamu te, to tombola maboko te, obondela pona mu. Bondela kaka namunoko. Mais changer de. Apesi biso pouvoir. Dako tambola likolo ba nyoka wana ezali nyoka physique te, likolo ba ke ba difficulté, ba problème nyonso tozokuta nango ya mokili ba nyoka ngwana. Wete soki esuyo, okomi ko tambola mawa. Ok, parce que puis on a ceux qui va suivre, au combien vie et bon kaka te, va suivre, ou bien puissance de l'ennemi, puissance à ténèbres, ceux qui étaient le milieu, magabe simba karaté. Tous ceux qui en a bien aimé, dans le Seigneur on a pourquoi aller là. Nini to retenir, mieux que la tamawa, que une balle likolo balobi que qui me koti ba sepeli, peut ba boire comme tu vas nanase. Mais awa aya azana kanda makasi ya panzayo abebisa yo mioke da mawa mi pesa ipai na Nzambe pesa vi na yo mobimba ipai na Nzambe obandi kogondela okumisi Nzambe ona maloba otoyoki na pokwa lelo maloba na bomo maloba na nguya maloba usali ezali komonana te Bible le vérité que la parole de Christ habite en vous abondamment. Il va dans Nzambe et fulu kakati na yo. Tant que vous allez na connaissance ya mingi te ya loba na Nzambe. Tangonde satana azali ko sakana na biso. Asakana na biso te. Ndikonanga tikana biso que secret spirituel. Ezali que diable a banga prière te mais a banga ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Tangonde faut yeba parole de Dieu. Tant que vous allez au bon de là, il faut aussi ta parole de Dieu. Soko yebi parole de Dieu mingité tant au bon de là au verset moko autant il y a psaume autant yango à haute voix à n'importe quel verset il y a Bible et surtout dans son accès aussi Apocalypse à ta 2 versets à ta chapitre au bimba autant yango à haute voix et surtout bandeko bayebi ko utiliser ba psaume à haute voix. Alléluia. Merci le roi des rois, le Seigneur. Nous demandons Nzambe vanda kaknayo. Et zala na posana. Alléluia. Tozo bon de la été. Cher Saint-Esprit, apesa biso posa ya parole de Dieu. Alléluia. Bon de la na pokwa lelo. Modi mo santu pesanga posa ya maloba na Nzambe. Alléluia. Et sanga posa ya maloba na Nzambe. Natangaka na yekola na yeba maloba na Nzambe fongola boyebi ya makambo na Nzambe na yeba na sosola au nom puissant de Jésus-Christ. Modimo santu na Nzambe sunga ngai fongola bongo na yeba iloba na Nzambe. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, n'a pourquoi les lois sous de la lolenge totiko yoka iloba na Nzambe. Namukanda ya Psaume chapitre 51 verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Prière na yo, yamukolo yangona, etekolo. Alléluia. Bongisa motema na ngai, petola motema na ngai. Renouvelez-moi, Seigneur, un esprit bien disposé. Esprit na ngai ezala na service na yo. Esprit na ngai esalela yo. Esprit na ngai eyoka yo. Modimo santu na Nzambe arrosenga. Modimo santu na Nzambe parle-moi. Le Saint-Esprit de Dieu conduis-moi. Le Saint-Esprit de Dieu enseigne-moi. Alléluia. Ndeko nanga tango koko zonete sujet ya boy. Ovandela ngotan molai na pas prière personnelle. Nazoko encadré kaka bozala teke boya te ambabino. Mais zalaka na temps na yo personnel. Et bah tu as beaucoup de développement spirituel et développement personnel.
ngai pe nazoyebisa bino développement personnel mais spirituel yake non olukake okoki kobanda kokola ndenge nini okobanda kozwa misisa ndenge nini. Alléluia. Yango na ma prière na yo personnel bondela ete Seigneur bongisa motema oyo napesi yo motema oyo zuwa yango esala ya yo sala na ngai oyo nyonso olingi. Transforme-moi, change-moi, touche-moi au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, n'a pourquoi les autres, le vote était tous autant que Bondela, na Luc 10, verset 19. Et Kolo a le biboui, Botala, na pesvino pouvoir, et à Kotambula di Koloba Nyoka, et Koloba Scorpion, et puis di Koloba puissance Nyon sur la ténèbre. Et rien ne pourra vous nuire. Vous savez que malheureusement ensemble, et ça dit code, c'est code décodé en monde et les codes n'a pourquoi les autres, et particulièrement toujours bon de la carapona, milliers, place aux autres, toujours vendre dans domicile, ou bien à misala, na bala, au nom de Jésus. Sa parole est comme un marteau qui brise le roc au nom de Jésus. Na Jérémie 23, 29 et le bibongo tozo so marteau ensemble dans pourquoi de l'eau nanda ko na ozali ko vanda et tes yeux yango banda ko kende na gauche c'est spirituel tozo baby saba evre nyonso ya ténèbres ba nyoka nyonso tozo tamble ikolo ba nyoka nyonso la banda ko zo fanda wana banda ko buka banda ko baby sa misala nyonso ya ténèbres ba evre nyonso ya diable nanda ko o na baby si yango nanda ko na yo pe ata ko zo vanda ipa mutu bonde la fete. Alléluia, tozo autorité na banda ko na ba milieu tozo vanda au nom de Jésus Christ ba combat mingi ezali ko ya na banda ko tozali ko vanda. Alléluia, na ba quartier tozo vanda tozo baby ça prenons ce diable nanda ko au nom puissant de Jésus na détruire yango ba nyoka nyonso bazali nanda ko na tamboli ko ba scorpion na tamboli na écrasé nyonso parce que koko za la pauvreté koko za la nini stérilité koko za nini maladie yango tozonyata tozoko écrasé nyonso dans ce soki yo moko yebi ke likambo nini ezotumisana na ndako wana nyata yango tant ce ekomi ba conflit ba querelle entre mwasi na mobali diable asa vande banoka yango wana ki baso basui ke non libala yango epanzana brise yango nyata yango au nom puissant de Jésus, Nanyati Nyonso. Alléluia, au nom de Jésus, empêcher d'être avancé spirituellement au nom de Jésus. La négativité Nyonso, la anomalie Nyonso, na brisé yango au nom de Jésus, Nanyati, écrase-le. Il nous a déjà donné le pouvoir au nom de Jésus. Alléluia. Nini yango tanso soke bana ba yo kela kayo te ibanyo kabango na baso asui mais peut-être conflit kota entre parents na bana et pourtant bana ba éviter que ba kota conflit na ba parents ils allaient malédiction parents silika te parce que na ba parents yango toujours bondela toujours ekola yo ozaki la problème na ba parents na yo. Et Luca était se réconcilier na ba parents na yo ils allaient malédiction immédiatement. Ata ozana mille raisons parents à côté kalaka para. Alléluia. Nandako na quartier oyo na balabala oyo au nom de Jésus nanyatiba pouvoir nyonso ya ténèbres nini elobama nandako ba maloba nyonso tu effacer yango na effacer malo nyonso oyo ba maloba nyonso négative. Alléluia, au nom puissant de Jésus maloba nini eloba na ba vandi ya balabala oyo et concerné ngaite concerné banana ngaite et concerné ministère ngaite. Alléluia, concerné finance ngaite au nom puissant de Jésus. Alléluia, est-ce que tu es là mon frère? Oui, dans la soirée, il y a intercession du soir avant de se coucher avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tonyati nyonso ndako oyo. Alléluia. Misala nyonso ya monde ya ténèbres todo bebisa yango. Ba semence nyonso ezali kati na ndako na nga na pi ya diable na pikoli yango. Au nom de Jésus, déraciner nyonso pouvoir nyonso ya ténèbres.
Alléluia, ndako bokonzi, kaka bokonzi moko. Seigneur, tozobondelete, nandaku na yo wana, nandaku na nga, kaka bokonzi na nzambe. Seigneur, notre Dieu, n'est-il pas écrit que non, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nandaku oyo, papa, na ministère oyo, grâce au nazali kosala musala, na finance nanga, na nyonso nanga, bondela, ndeko nanga pona nyonso, kaka volonté ya nzambe. Na libala na yo ana kaka volonté nzo na ba démarche na yo kaka volonté nzo na nyonso tozali kosala na kelasi na ya bana nanga kaka volonté nzo. Alléluia, nzombe tata na ministère o kaka volonté nzombe volonté ya Satan esalemate au nom de Jésus papa. Nangi kaka volonté na que ton règne vienne tozobela règne nzambe na bandaku na biso na quartier oyo papa na balabala oyo papa kaka règne na yo. Alléluia, na immeuble na bino wana. Alléluia, autorité. Ndeko nanga tala do denge okoko bondela yango mort de combat spirituel yango wana mort de méchant yango wana bien-aimé dans le Seigneur. Application en eza quelque part mais c'est spirituel. Et likoloba et attitude wana oyo wana yango wana. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Ndako oyo papa ke kaka règne na yo. Alléluia, nandako oto zopelisa moto alobaki na Ezekiel mwana mutu déclare le fait, prophétise le fait, a déclaré moto na kati ya ndako eziki sa miango nyonso ya satana eziki sa maladie eziki sa pauvreté moto ya nzambe eziki sa puissance nyonso ya ténèbres na kati ya ndako au nom puissant de Jésus. Alléluia, yango nde ndeko na ngai na ba prière personnelle zwaka autorité na ndako wana au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Pe boindre bandako na bino ezali oyo balakisa ngai yango nde ngai mpe nazali kolakisa bino soki ozali ensemble soki ozotambola malamu yo moko ozwa mafuta kaka moke kaka boye onction d'huile nakopesa bino baenseignement sur l'onction d'huile peut-être bamosusu basali bango la doctrine bamosusu bazokodiabolise yango ozika mafuta moke. Seigneur, nazali kopurifie ndako, nazali koendele ndako na nga, nazali koendele mbetu ya bana mbetu na nga. Alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, apesi biso pouvoir se tobenga na milieu mabe ke tokobenga na milieu mabe ndeko na nga. Et avant était aussi ça, bien-aimé dans le Seigneur, était aussi kabutuna biso na maboko na nzambe. Namukanda ya Marc chapitre 16, verset 17. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. T'as le miracle accompagné ba kondima. Ndeko ngai na koko prêcher yo ndenge ba pasteur ba koko prêcher yo ndenge ne kondima ezali yo moko o mikangela kondima. Oza na kondima yo moko ndeko ngai. Et à mon nom, alléluia, à mon nom, ils chasseront le démon au nom de Jésus. Ils chasser les démons, l'esprit maléfique, démon mon côté à l'opérationnel, na katandako, démon mon côté, esprit maléfique, mon côté à l'opérationnel, na vie nanga, ni na pana nanga, ni na famille nanga, ni esprit de mort, ni esprit de pauvreté, que n'importe quel esprit mon côté, esprit mon côté. Alléluia, opéré Bobina, au nom de Jésus. Na bengani dino, yo Satan sort de ma vie, dégage au nom de Jésus-Christ. Benganaye, au nom de Jésus. Kosimba bana na ngaite, kosimba vie na ngaite, na bengani yo na ndako, na bengani yo na ministère. Au nom de Jésus, na bango nzambe nyonso nkolo, apesinga na kamba kosimba bango te ba démon nyonso na bengani dino. Seigneur, protégez biso. Au nom de Jésus, protégez Bandak Nabiso. Au nom de Jésus, protégez Nyanson Kolo. Au nom de Jésus, corps, âme, esprit. Ba finance Nabiso, Nzambe, Ba Nabiso, Mambala Nabiso, Nyanson Etali Nabiso. Papa, protégez ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, quand on a pourquoi Nyanson Dekolanga Yaka, et pourquoi Nyanson Pe Benga, Batunsisu. Ceux qui osent ça, l'ensemble fait à côté de la Boutou, on a beaucoup de Père de gloire. Mon baptême, madame, au nom de Jésus, na bengani, démon, son esprit maléfique, son opéra Kanaboutou, au nom de Jésus.
Alléluia, ensemble tata, sécuriser ma demeure na biso, sécuriser biso na mutu, alléluia, ba pongi na biso na maboko na yo, to tremper ba pongi na biso na makila na Yesu Christo, profond sommeil na biso na makila na Yesu Christo. Papa, parle-nous, annonce-nous de grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas. Papa, dans profond sommeil na biso, visite-nous, parle-nous au Père. Alléluia. Non seulement nous, Seigneur, n'attiquez pas, membre de sa famille, Bible et lobby était, oh Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, on est là à protéger Bango, côté de ma caraba, prière, il y a mon côté. Seigneur, protéger membre de sa famille, alléluia, na butu, alléluia, batak, nyon su yamouini, to repousser yango, papa mupanga, na ba porte yanda kuna biso, mupanga, ndeko na mabeta maboko ete, mupanga, on est multiplié, c'est biblique, tangan on Ézéchiel 21, alléluia, comme mon amour, alléluia, mupanga, alléluia, on soit comme Kaita Simba, mupanga na yeza sans pitié, on soit au Kaita Simba, banana, mupanga na yeza sans pitié, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, Zombe Tata, alléluia, levez la vie son colère. Jésus, Seigneur, battez la bâton, marquez-la, Yesu, n'importe na lento, na mbetu, ti na cave, partout, marquez-la, Yesu, ti na ba mur, marquez-la, Yesu, tellement, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Donc, comme si Zombe, pour la grâce accordée, bisotos à la intercession, il y a pourquoi, alléluia. Alléluia, culte d'intercession du soir. Alléluia. Merci au Père pour ta grâce, pour ton amour, pour ces moments favorables que tu nous as donnés pour que nous soyons devant ta face. Alléluia. Bien-aimé, tant de Seigneur, Bible, comment était tes aliments, Rosala, Libo Sonancolo, Alléluia. Et l'équipe, une heure capamba, et l'équipe 100 000 autres fêtes, n'a pas comme sous, alléluia. Tamonde, Yakazala, bien disposé, vous avez fait ça au total, vous avez tout bon de le prendre, à renouveler l'esprit, à la disposer, à la tête, aux autres prier, aux commis qu'on s'en va calculer, les autres met la mine, ceux qui bon, yaya, et qu'on s'en va maka, n'engayo, l'ingité, ou ceux qui esprit, ils en ont disposé, merci, Père de gloire. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur de Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Grâce en Zambé, dans les années que l'on a vu, bon témoigner mon non Zambé, n'aba finance n'abino, n'aba santé n'abino, bon témoigner mon non Zambé, n'ama bala, bobala, bobika, n'a maladie. Au nom de Jésus, nakoko bombe la binote, dekolanga, yemoko, Seigneur, motoalobaki, na Moïse, na Aaron, ke béalé. C'est comme ça que vous devez bénir les enfants d'Israël. Langonde, na zozonge la prière, au côté de Nombre, chapitre 6, commande verset 22, Tina 26, au commande, que Seigneur a le vite, que yemotozo pamble, a le vite, que c'est ainsi que vous bénirez les enfants d'Israël. Alléluia. Que le Seigneur tourne le regard vers vous, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Alléluia. Même beau témoigner, mon ennemi, pour qu'il nous embasse les lieux, il y a qu'à témoigner. Tangana Apocalypse 12, 11, que Alongaki, non seulement pour la maquilla, mais pour un témoignage, même beau témoignage, pour la nuit. Au comique, nous sommes dans la commission, dans le côté à commentaire. N'achète en direct côté, mais dans commentaire en zamba swinga ibo. Tout bien ce qui yo aux homonake, au coco de bangote, papa, au béni de téléphone, ou bien que pèse la témoignage, au commission zambika pour un témoignage, pour un témoignage, les alliés, qu'on fait partie de la victoire. Bon, ça la tête, zamba sali, merci, le roi des rois, merci le Seigneur des seigneurs, on a repris la grâce, on a peuplé. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Tu le roi de roi, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, arbre humanité,
aza lolenge moko lelo lobi pe libela na libela ndenge toyoki na maloba ndeko na ngai soki nkolo asali likambo kati na bomo na yo témoigner otémoigner ezoka nde ozolonga na molimo mais bino ozovanda kaka na batémoignage ezali malamu te ndeko na nga activer mode combat spirituel mutu wana akitela biso na kanda makasi aza na kanda makasi yango bozomona vanda kaka na télévision omona makambo ndenge ezoleka na mokili okoki kocomprendre te baguerre epai mutu wana nde mutu azali à la base na makambo ebele ya naturel ezali mais wana nde ye nde mutu akita na kanda akota mpe na nsima bacatastrophe naturelle ye mpe aye abakisi yango lisusu kutu mipepe yango eleki lisusu makasi yango nde keba ndeko na nga soki mopepe na ye ekoteli yo ekozala malamu te changer bomettre le ordre na vie na bino ndeko na ngai ma quelques minutes toka baannonce na biso baannonce na biso ezali ete poko nyonso ndenge oyo ndeko na ngai kozanga te mais yo ntango okoya oyeka lelo mpo omona na lisusu tobenda yo singa est-ce que esprit na yo eza disposé mutu na wana il faut omituna mais soki ozali mutu ya esprit disposé yaya soki eleki yo kuta omona ondire ke omemi ngambo na koti priere ya pokwa lelo te. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Bolamuka, tolamuka, activer mode méchant. Alléluia, mode de combat spirituel. Je te tobundi saye, azana kanda yope lata kanda molimo. Nous konanga. Pourquoi nous sommes tous allés nangonga 21h. Mais pourquoi mukola misatu on a des to bondela kapona bana, to bondela kapona basi et bazanga mabota pe pona mabala wana tolobike ezali kaka baselibatere te mais mpona libala na yo wana kokanisa te ke ntango oza bien lelo lobi ozala susu bien oyebi diable bien te mais ntango ke okoteli yango esprit bien avant ke nano esalemi te ke ozali koprotege libala na yo na bapriere yaya ekokwea te bokopanzana te mbali wana akokoma motu likolo te ndeko na nga. Bien-aimé dans le Seigneur, tongo nyonso nangonga 6h kobanda lundi et kobanda dimanche lundi ti vendredi onande tozana ngonga 6h yaka ete wana to yakwa adorer Nzambe pe kotika ba doléance na biso epa na Nzambe mais ya samedi na dimanche wana ezalaka nangonga ya 5h30 ya tongo ya lundi ti vendredi nangonga 6h bangonga nyonso nazopesa ezali à Paris pe ya Bruxelles ndeko na nga soki nanu osabona nanu te ndeko na nga sabone mpona kosoutenir mosala oyo mais ntango mpe ozali koya eloko ya liboso banda nanu kolaike ekozala malamu mingi ndeko na nga bopartage boinvite mpe bato mosusu baya korejoindre biso ndeko na nga makambo mosusu ezali spirituel mosusu okoki koyebisa ye boye aye te mais bondela mpe mpona ye na bapriere na yo natiki cousin na ngai banda na mbenga ye ke tosangana na ye azoya kaka te na bapriere oyo mais azoya kaka te mais Seigneur touche esprit na ye ndeko na nga otala na description okokuta mpe bacoordonné na biso bacoordonné financière ezali mpe bacoordonné nyonso ezali kuna ndeko na ngai osunga musala na Nzambe bozali kosunga te osunga musala na Nzambe pe akosunga yo tala bato ya mokili bayiba yango epa na Nzambe bengaka yango assurance na bato ya mokili assurance wana oyo soki motuka esali boye baosala yo boye soki ndako esiki osala boye assurance mais yo assurance spirituelle nazoganga bozomona ondire ke tozoloba kaka mpona koloba non eza makambo spirituel ezali baassurance spirituelle ntango incendie spirituel esalemi na bomoi na yo batali na compte boye ozalaka na yo assuré te deko yaya ezali malamu te ntango tozoloba bongo zwa kutu eza kutu te ke oyo lokosa mbongo non zwa ata 1 euro kaka otia yango assurance na yo ke non nazo soutenir mosala wa Nzambe soutenir l'œuvre de Dieu mais bacombattant botala na place bakomi rejoindre tosali 3 groupes yango oponi groupe moko oyo omoni
ce qui a 3 euros, ce qui a 7 euros, ce qui a 10 euros au côté était chaque mois et banda kosunga musala nzambe tozana ba problème et la kanga ya belé ba singe ziki ba makam ou bien ba parler tomber en panne ya ce qui soit nezali nazika na salisi yango mais nzambe a mon bino était à toucher bino bosunga musala nzambe assurance spirituelle bosala assurance na nzambe. Tous les dimanches, Nangonga 18h, Tozalina, enseignement biblique, Yaka était au Kota, Ata na chaîne Awa, Kota, Bandako Beta, enseignement biblique ou bien études bibliques, Eza déjà Ibele, était au Bandako Landa, Matéa, Somba Bible Nayo, Dekonanga, Eko Malam Mingi. Mukolo à dimanche, Nangonga 18h, Tozakana plus ou moins 20 minutes pour na kobondela ponatina ya Congo yaka ete yope bondela ponatina ya Congo de Konanga. Mais pour na kosunga ndenge tozali boy en direct okoki kotala na droite ya vidéo na yo bien na chat wana OK ozali kosala ba commentaire en direct au mona symbole wana ya dollar soki o cliquer likolo nango okoki kopesa pe offrande na yo dîme na yo action de grâce na yo kaka ligne ofandika bo na carte na yo o préciser montant oyo moko olingi okotisi yango ete eleki en direct au lieu que ekende na banque mais en direct boye ezali susu malamu tanto komi wana ndikolanga to komi na suka tan susu toni kemsu to bosani lobi pe ezali mukolo to kolobela ngo butu malamu na mutu nyonso amen 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 amen.